London TV. Belenga na solo na bango donc mutu na mutazana moi relation na ye na spiritualité na ye quoi. Oko lo bateke za na sens ni na sens ni. Biso to lo ko sangisa biso ka to abana nzambe. Te bana nzambe tem parce que moi na nzamba kufeli moi si na boke ko compatir na été. Detinga nga na kenda ka te po nazaki na ba problème nazaki na grand frère nanga zobela nazaki malade naza tout le temps na grand frère nanga yango moi na soki tenté ya ozana ba makambo wana monsieur qui malade et puis makambo na foye ba geza réciproque do yo soko ya kana matanga ndeti nga penga soko ya kana matanga na ngate pardon atoza nani nga na kenda matango batu ba assista nga po nga pe na ibani na kufela rape London TV. Bon, la relation de la keba, on a foutu la claire. La relation de la keba. Bango déjà au départ, ba qualifier biso le rôle à Batumabe. Au départ, Batumabe ndé. Toza bananzambete, toza batamokili, mabeni so biso, comprendre. Mais ils ont des conflits. Mais ils ont moins méfiance mon gars là. London TV. Mutuna vraiment. Bon, Mutuna nga raté maza musala nzambe ya mboka et puis azalaka cool selon nga. Azalaka cool. Soku amoni loka bien lobaka. Soku amoni pe ya maba lobaka. Nyonso lobaka osepelaka nango, bamaka nyonso to pasteur Bénier salobaka na ba émission partout même la prédication na e. Te nyonso te. Misupe na sepela te ezali aza motuti. Aza makamso aloba na yoka bien te puis misupe pa loba na sepela London TV. Ba to komo ba n'importe quoi na komo na ye na liwa na ye ba porter plainte te. Peut-être famille ya maman mu te porter plainte pour na ndeko na bango baza na passe na mutema yo yesu ko loba ma bon wana pe komika la Bible te mais wana siko so ba porter plainte yemo pe côté ya e mais ngane na ebeli na biso ba chrétien ils aura bien été comporté mon plainte. Ils aura bien été. Sauf que les chrétiens basali yango, je regrette. Oh, yagodi. Hier mut attaqué moi ça muninga zana. Hôtel tete ninge pasteur azo lila. Ninge baninga bazo ya mbaye. Santé kaza na douleur. So attaqué na encourager actualité. Na encourager ngota mukete. Surtout ya muto zana era matanga bo attaquer. Pour avoir choc et puis choc nini à perdre molonga inaï. Ils ont blagué tes chocs. 18 ans de vie en couple. Ils ont choc mon makasi trop. Na permettre en côté, na permettre en tant que mais na permettre répéter biso bana nzambe to fundana. Parce que c'est là. Bana nzambe na ndé mususu ya ko fundana eza ya bana nzambe te. London TV. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure sur laquelle vous allez nous retrouver, notamment moi, votre humble serviteur, journaliste d'investigation, chercheur Bob Kokissa. On appelle ça Rabino d'information en temps réel. Comme vous le savez, Tozaki na Matanga et puis toujours continuer à vous en Matanga en République démocratique du Congo. Tu perdais qui, moi, je suis pasteur au nom du pasteur Baouti Kassongo. Et puis tu as dit qu'on perd moko ya moi si ya pasteur na République démocratique du Congo na Congo ya pasteur Marcelo vraiment tout le monde a dit matanga na ye rassembla qui ba politicien ba pasteur mais absence remarquable ils ont qui côté ba musicien to mituni ba musicien est-ce que vraiment ba sambelara bazarana ba pasteur to bazarana ba pasteur te en tout cas ba artiste miné ne peut amboka to mona yi bangote ba kenda ki ko compétir na l'homme de Dieu lelo to ye ko yamba to mituna soki ba musicien ba sambela to ba sambela te lelo na yako yamba moko ya ba musicien un grand artiste moko pe ya ba langa nzembo sala ba œuvre belé et puis c'est quelqu'un qui prie au pays à l'antaïbi Manzambe et puis tout le monde bien na kombo ya Godé le Fumbo.
Voilà, il y a mes condoléances d'avance. Naïbi qui est en choc, Toibi qui est en choc, Vécho Rambe Madagi vient surtout. Alors, Godé le Fombo, tu as aujourd'hui message non de. Ngana tongo ba rejoindre na Dirsha. Ça là une surprise moi même quelque part. Sans mot paye bien. Mais le quoi na butu na un hôpital, tout le monde tourne na golf liquan. Ba une heure tu vas tu ana. Na ibeka que ça va. Na so ipe sans moi ma bébé. Et tant tu dans na Dirsha pendant que tu si ba démarche tu vas na ngo. Yes na auto abenga liboso abenga onoko est-ce que l'hôpital va payer on habité bana tombe va benga na te ngana dans la ville na osala ba démarche moko na zo ya après a rappeler nga lisusu tant a rappeler nga lo bia noko vraiment noko aza sauté to makasi sili et to wana kozonga na mso yango to uti mama yemo China mort après tout. Via Belagi. Via Belagi. Abeli pena mingi te cycle carte de banao déranger mais kena emba mbango. Lo akamwa po to kotaki scanner est bien. Scanner est bien. C'est maman qui l'a ka cycle. Nzambe ga jola. Naïbi qui vous en a passé. Banane déjà au na téléphone na yo bazo compatir na yo au moment où message est partagé na partout. Mais téléphone na ngeza na beaucoup à Dirsha. Na contrôler on a noté. Tiko to akangi on ndene za po téléphone za okamba. Na Dirsha mtazo yamba batutu azo répondre bango. Ngana bana ko baté nazo lela nazo crier moya ko sola na batu za te. Na ebité nani abengi mais ba artiste bele bazo benga déjà. Voilà. Côté le fombo. Ngo expliquer biso batu biso bazo yeba peut-être ba yeba ko to shora mbema malamu te. To bigo za na moi parce na moi muke shora mbema azaki nani na musique ya Congo. Po batu biso bazo yeba ye malamu te. Tout yang ezayi. Disait ça fait longtemps toujours Lukaya Godé comme la biso ya Goda zo mona te Bob Kokisa voilà Godé le Fombo et ya Godé de retour pour na ba raison oyo tozali ko sur la temps en temps to remettre en opéra pour découvrir. D'abord je dis bonjour na le bani bon retour ya Godé le Fombo. Bon retour na Lilian Mabe. Merci on peut nous remercier demoye toujours on a bumbu na fief. Ngande na remercier. En tout cas. Et na profiter au pesa mbote na batuto balinga biso, balinga nga, balinga musique nanga. Vraiment ba mbote puis bo pambola mana kombo Christ. Voilà. Merci Godé le Fombo na boss. Et le mot na dit que c'est quand même la sentir Godé oui Gaïa la sentir bena bon wana to kumisa na nzambe. OK. Oh les locaux na santé malamu eza ngolu, eza grâce. Pays ils ont réunir te ba condition pour muto za la bien. Donc ce qu'ils ont nzambe ndim da osala ke muto za la bien. Donc par là na kumisi kolo mokela likolo na se. En tout cas, merci beaucoup et touché ya Godé le Fombo. Voilà, ya Godé le Fombo zaki na ba préparation à chaque fois on doit benga yo bande ko linga ko lekate sans pour autant oyo ko présenter biso produit on présenter biso ezaka na kati ya Mavero ou bien ça en dehors on dit oyo la biso le sous zaki merci singer album Tony eza album Mavero pe dans la 4 album ezala ki Mavero de maison production on a profité au pesa mbote DG Marcel Zoum AP production bon ba bon lokola artiste ou meli pena za ki suna scène te azaki na ba plateforme te
to pour nzemo moko ko la musaba to ba sentir que artiste azali yango to flasha qui m'a vu l'album ça va bouger. OK. Album ça va comme album ça va bouger. OK. Donc pour le moment album est silly en tout cas. Album est silly. Générique et la présentation album est silly complètement. Donc tout cas na moi réunion stratégique pour tout l'ensemble. Mais ma boulot est silly. Félicitations à Ladim Voula pour générique dans la combo naie, générique dans pour naie et yé moko jui charge nango ba clip salami kitoko nga artiste na maison production tout qui n'a pas à l'aise. Vraiment un grand merci musique elinga aboy. So ba tout le ba Ladim Voula ba komi 4 na vie nanga. Bon mon générique ne salami. En tout cas, mon sala kitoko réalisateur à Malonga, donc là tu peux bien yé mowa sali tout à son biblo tout n'a pas à tindi côté. Tout s'attendre que tout soit séduit au générique on a eu au moment côté artistiquement tout ça me so calme mais côté donc côté on a tout boulot il y a sambaté mais ba clip peut comme déranger biso mon a bossali boulot bien mais clip est en hauteur et à bouloté. OK. Mais cette fois-ci maison production et chez moi ba rigueur côté on a na sous clip ya pas bambaté. OK. Cette fois-ci en tout cas ba to CP là. Surtout na ozongela la batu balinga qui empire bakuba. OK. Bozala ro CP là. Bozala ro CP là. Na on décevoir minoté. Bozala ro CP. Bon mo so moniango somba. Continue la plateforme joie. Surtout bino bato bolinga qui empire bakuba. OK. Na yo ko lela wana nazaki déranger na banzela. Et on a répondre. Okay. Et on a répondre. Celle que on va retrouver encore un pire vraiment qui pépé calé na kati vraiment nyon surtout. Dans le biga il y a un pire bakuba bazala RCP là. Il y a Guillaume Matondo. Bozala vraiment RCP là. Ba ya Jacques Alunda. Ba champion Jamba. Ba président Dadou. Ba ya Kokar Masakuba. Vraiment bino bato bolinga ki empire bokoma na mawa bokoma na souci. Et Makambouana na Banzi na Pesibino va réponse dans l'album ça va bouger. Ça va bouger. Alors, l'album ça va bouger. Beau kende, beau télécharger, beau consommer. Dès que l'album est commis prêt, ils ont lancé ton zone à sous pas Godé le fombo à fond la rabis sous la porte pour na copier Sabine. Alors biso mo ba tali boso to za la chango na ba TV na biso pour boy ba l'album ils a déjà na marché. Godé le fombo na base de Zongi. Kala mingi te awa kakawa bozwa générique na bino na komba la divula et puis bon CP la rare au sala biso bien bana pire restez branchés et cette fois-ci batebele balela qui pour na 13 TV bozwa la rassurer que diagode na 13 bozwa 13 TV la divula na 13 TV on les a déjà assuré la divula a décidé. OK merci diagode le fombo na tele vidéo mon boy na monio na sokoda obendala natali salinga sengo fort na biba enfin so na kutani na ya Godé ça veut dire qu'on a tout va bien c'est go carré bon on a félicité bango na nous na départ ndenge bazui initiative ya kozongela kofuta félicitations pour tout ça na compagnie oyo biso ba musicien to zuilaka ça yangwana donc ba zongeli ko futa ça plaisir on a bien plaisir mais pour le baguette tout va bien na noter ils ont makamsusu ils ont makamsu ya ko améliorer on a constaté ezali monsieur to kosola on a kati kuna ils ont makamnyo ya ko bana presté DG Mondonga na yebi bureau na ye na ozongela ye mais que le roya mais en bref, félicitations de Bazongel Gofoot. Voilà, Godé le Fombo. Actuellement, dans NASA numéro 1, DG. Ils ont DG Zali Mondonga. Joe Mondonga, spécialiste Moko depuis son état. Et il y a DG. Actuellement, Yajossar ne fait plus partir comme. Non, Yajossar a PCA, a DGT. Azara PCA. Il y a toujours PCA. Azara on a 2025. Donc, vous renouveler, vous négocier à ça, mais si dans l'année prochaine. Tu négocies tes vieux à Bundi na Makasinaye, à Tikaliwana. OK.
tokendaki na justice a gagné biso na justice et nga nazaka pena droit moto a gagné na justice yango ya mboka na biso bakata malamu bakata mabe mais si bakataki naza so na place ya konotiela makele te yango nazonga pale. Donc tozi là 2025 tokota na ouais na 2025 tokoya naza na temps ya ko se racheter aza na temps babongisa ti 2025 toza so na ba répartition pour biso kuna ezaka répartition ngana za na tena ibisa bango fonctionnement za boité biso répartition ka pour bango musana bango ozimbongo balofombo kabolela bango voilà soki mbongo komi bien est-ce que ngana za so na besoin mutu alongwa so ni naza kuna te problème nanga ke ne ba artiste tout ya monde ba vivre na musana bango biso peut to vivre bon en tout cas batebele o bayaka na ko tcha ba commentaire ba yebaka te balofomba babundela nini to bundela ba poste te to bundela vie na biso na surtout ba oyo baza na kombo te ko biso ba oyo toza na kombo ngana vivre na ko vanda boy Patrick Lukika bengi alof oza pia tala na komelo na WhatsApp to be call ko vanda boy papa lui na Paris fete bandi satinda ki code mais ba o ba yebani te ba zoka occasion na te yamba bitumbo to bundaka ezaka mpona biso kaka te batembela yo fomba alobaka trop batomona ba commentaire ba jaloux ebele oyo balingaka bango biso te bakomprena te ke biso ya kobunda kaka mpona biso te eza na bato mosusu oyo ezaki baa na kombo te baa na place ya koloba te biso sikoyo tobundelaka bango mpe voilà Godé le Fombo merci pour ndenge ozoexpliquer biso bavérité voilà Godé le Fombo baartiste nini oyo monaki lelo baye kozwa bambongo lelo bandaya kozwa te mais cette façon omoni a part yo bon en tout cas côté wana naza na contrôle yango te pourtant tokende ozwaka tokendaka biso tu te bao bazwaka cette fois-ci ndelo na sepeli bakofuta kaka mutu oyo aza file banzembo na te aza kaka file tokoza file me bafuti yo te mpo nzembo na yo ebeti te bafuto ndeni babetaka selon badiffusion ya banzembo comprendre na wana nde na sepeli nango mpo liboso ezali kofuta ntsanga mbongo ekoti na moto asalaka yango no moye bakourage bato ezalaki te or lelo motu to akokóma mpenza kotravaille ke nga nasali nzembo na nga fe ebetaka na ba13 TV fe ebetaka na ba RTNC fe ebetaka na babar voilà mais bato mosusu bakómaki akotika studio ayokaka nzembo na famille na bango et omona akuti bato mosusu batotuna donc c'est pour cela naza content na méthode wana sauf que méthode yango esali fallait ce que mbongo emata elo na quand même mbongo ekiti kasi bokomi mpe ebele bobakisa edimine bato kofuta o méthode ene edimine bato kofuta en réalité oyo ekomi ke baleki na bar bayoki nzembo na yo te batali na batv nzembo no eza te batali na baplace ebelebele nzembo no eza te bakofuta o te ocomprendre bafutelo mpona banzembo nini ngai déjà yo moko tala bien ma verrou te osala plus de 100 000 vies naloba 100 millions naleka de ba 100 000 vies donc bato batali yango bakonsome yango awa na baradio na betaka yango ebetaka bato bavandi na bandako bazoyoka bama verrou esoko olongwe bama verrou naza na bonori na mwana oyo ti lelo ebetaka bato baotala yango na ba YouTube tala mpe bavie nango komonake bavie ebele donc ezaka ke bato ta mosusu bayebi te na bamosusu bazaka lobaka me azaka nde na lara unité te surtout bato bongo YouTube bakotaka te mosala mama otya ata aza na amérike ata aza na europe mais aza maboko makasi atyaka na ye bawifi te bazali bango na nde bayaka omona azoyeba te nzembo alofumba ebetaka api soki okoti na YouTube omona banzembo na nga baclip na nga oyo nga naza compose et surtout eloko nazodeplore ya droit voisin mpo na droit voisin soki batiki nko eloko bavie josa baosala ya mabe eza nko batika yango babanda ofuta biso badroit voisin mpo baza na occasion na ofuta biso badroit voisin so bafuti biso badroit voisin mbala mo olofombo olobi riche po kote na kuna na baconcurrent ebele te donc nayokamaka tous les jours congolais to ayokanga surtout baoyo bavandi na congo mpo na libanda kutu te mpo na libanda nzembo na biso ebeta ta mosusu na batef 1 ebeta soki na ba RFI ezaka mwa pasi mais awa te awa banzembo répertoire ya lofombo ebetaka tous les jours d'ailleurs na vie nabeti bachef d'œuvre ngai nabeti bachef d'œuvre na vie nanga
autant que la bilonga chef d'œuvre le rôle là divisé par des lois monano et beta mana orchestre ni sur interprétation monde oh nous sommes interpréter ba beta monano ba beta on ils a des chef d'œuvre ba beta foutre la pour la base wana beta wana so mais oui gros voisin wana ba beta ka trahison et simaro chef d'œuvre timo ki ko kufa trahison ba no beta ou vanda bezo beta ba divisé par des wana beti jeune ba mami ba ivetibi au moins on a fait fali bo que cette interprétation de bêta mais babeti ivetibi talaka fali as a grand star ils ont les dans le monde entier ba tu ba yoki basse et puis ba c'est moi donc interprétant babi wana nani na basse de son moni mutazo douter na ba droit le fombo mutu na yeza mala muté soit takandoki maintenant mi ange mi démon Débord on a otigela watana be wana débord kana wana e beta partout ba gombe na gombe beta partout tu peux pas ça le fombo c'est aux européens bon voilà gros voisin on a azuté ko ba boyi ko futa biso droit voisin ba futa biso kaka droit ya auteur compositeur OK au moni ba générique au vendre na RTG avant information banda à la RTG nous sommes à l'ère des infos voilà générique et information yanze munanga yagode au moni ba chaîne musu ba zwaka ba katinze mamindele ba sali ngo biso na RTG za bongo te to créaka même na créaka nzembo na che voilà donc naza na babongo mo ebele oyo wana eza na kata composition nanu ebimité te wana ebetaka déjà na radio tous les jours bon on a ebandi ko bimate non non na zui na compte à composer na zui $150 $150 divisé par 6 et ça c'est pour 6 mois naza compte comme au lubasuma ba mbongo ngwa ya gode ami on na télé ngala kasi ya gode benda ta ba 1000 na ndambo ba tante na biso batali ba oncle batali ba beau frère batali et ça $150 ah tikana ibisa ba beau frère po ba on peut balaksaki donc ne ba filmer bino no surtout odaki na ba natali ka na moni ba tsone ba yangia malana ça ya gode na Congo na forme ba saleli gode le fombo to beta basolo na ebité mboka na biso République démocratique du Congo toza toujours en deuil tobongisaki moko ya pasteur Baruti Kasongo oyo lelo eza rapatriement ya corps na ye parce que molimo déjà kendaki pa nzambe et puis tobongisaki moko ya mwasi ya pasteur ya mboka o pasteur moko munene na kombo ya pasteur Marcelo tomonaki présence ba chef de l'état ya ba politicien belé ba Martin Fayulu ba papa na biso Kabuya Augustin ba Jean-Pierre Bemba ba son excellence Patrick Mouyaya ba son excellence ministre ya transport Jean-Pierre Bemba il y avait assez beaucoup de pasteurs na enterrement na surtout na papa na tata Raphaël mais là on m'a tiké biso ba musicien boyete ya godé le fombo est-ce que vous avez rappelé dans l'église où vous sambelaka to vous sambelaka na binoté tout sambela te poani tout ça bekela mo nzambe et puis to koma pe bana nzambe to bandaki kela mu lelo na za mona nzambe pona yamba Christ to sambela vous sambelaka bon on a quatre musiciens mon côté ya musicien ata sambelaka na église ya pasteur Marcelo ou bien ayebi pasteur Marcelo alandaka pasteur Marcelo ata na téléphone bon eloko ebomaka biso bino boza na besoin bilongi oyo bolingaka mpo bolobake bamisie baye ou baye te eloko ezoboma kongo yango wana na église na ye nano bamisie baya te babetaka kuna bazalaki na matanga bazali misie mpe oyo biso bino bokalifia biso soki bato ya ndenge nini bamisu mpe bazalaki na bana matanga bamisu bayaka te aya na bakamera luka bafilme sauf que congolais aza na mutu na ye oyo amonaka ke wana nde musicien soki aye te seke bamusicien bayebi voilà en tout cas comprenez nous sommes à Kinshasa Kinshasa c'est toujours comme ça toza libanda c'est normal ce boyoki boza ce sont des gens tout ça zo lukambongo on n'est pas obligé ou bien tous la droite à quoi interdire en tout cas supporter nous faut pas comprendre déjà la réalité à Kinshasa ndenge zalara on continue yagode surtout le bibongo tout le monde a mingi na banze mbula moi boboka ba pasteur wana à tout moment oui ba musicien mais ba visage emblématique tout ce qu'elle comme on a binoté on va être bino balanga nzembo na ba pasteur bozara na bino ba relation bien té bon ba relation za keba wana futo za la clair
ba relation ezalaka keba keba bango déjà au départ baqualifia biso lokola bato mabe au départ bato mabe nde bato toza bana nzambe te toza bato mokili mabe nyonso biso comprendre mais eza teke eza conflit mais eza mwa méfiance moko ezalaka méfiance ezali eza mpe na bapaster mosusu bacomprena ke non ezalaki défaut ya ebandeli ya groupe de prière na Afrique fallait kodiaboliser baartiste kaka musicien pour mona pasteur akotaka même stade pasteur asoutenaka même bacatcher tomona yango mais bamusicien biso nde tomema ngambo na baeglise donc biso mabe nyonso ya mokili eza biso yango moni mwa méfiance ezali mais eza na bapasteur oyo mpe bakomprena tosololaka bien mais kasi tomona dernièrement tomonaka fait rigole akendaka pa ya pasteur Moïse Mbiye héritier watanable tomona bato ebele Weranson y avait un moment akutanaka na pasteur Walesati lelo akendaka asambela kuna en tout cas tomonaka est ce que boponaka na bino kaka bapasteur to ezalaka mwa quelques pasteurs oyo bokopéraka na bango bien bon mutu na mutu aza na relation na ye tokokontrole yango te soki omoni mutu na pasteur wana seke baza na relation na ye toyebi te ya mondimi bien ya nini wana tokokota te mais eza interdit te ndeti nga naza catholique nazalaka tout le temps na babe na biso nazalaka na oyo nabengaka papa na nga abe makamba lelo aza monseigneur nazalaka na abe kola nazalaka na abe baoba babe ebele nga nasolaka na bango donc mutu na mutu aza na mwa relation na ye na spiritualité na ye quoi okoloba te ke eza na sens nini eza na sens nini biso to eloko esangisaka biso kaka toya bana nzambe te boya bana nzambe te parce que mwana nzambe akufeli mwasi na ye boke kocompatir na ye te ndeti nga nakendaki kaka te mpo nazalaki na baproblème nazalaki na grand frère na nga azobela azalaki malade naza tout le temps na grand frère na nga yango moi nazwaki tante ya kozala na bamakambo wana mais so yaki malade bakozala et puis makambo wana fo oyebaka eza réciproque donc yo soko oyaka na matanga ndeti nga mpenza soko oyaka na matanga na nga te pardon atoza nani nga nakenda matanga oyo bato baasistaka nga mpo nga mpe nayebani nakufelaka mpe yo sikoyo oza nani oyaka na yo te sikoyo yo okufeli nga na ke nga nasaka babiloko wana te si je comprends bien le roi bayaka matanga na bino te tomona ya char akongo akufaki wana ngai kaka nalobi mpona bamisie misu te ngai nazalaka bongo nga mpenza kote wana na badinaka te feti na yo nakoya so obengisi nga ou bien oyaka na feti na nga soki te omona nga te ata feti yango bosali bobomi nzoko omona nga te. Voilà, Yako, parlons des pasteurs de Nilesi. Vous avez une relation bien avec pasteur de Nilesi? Oui, Kitoko Makasi. Kitoko Makasi, Moutouna vraiment. Bon, Moutouna a raté, mais Adam Moussel en Zambie en Boka, et puis Zalara cool, c'est longa. Zalara cool. Zalara cool, so a moni l'ora bien l'obar, so a moni pe ma bal l'obar. Nous sommes le bar au CP Laranango, nous sommes pasteur Béni sur le bar na émission partout même la prédication na e. Tenio sauté, mi soupe na CP la tezali, azam montout. Azam makam so le bar na yoka bienté, puis mi soupe pas le bar na CP là. Olanda qui interprétation na e pour na liwa ya ndeko na ye, mwasi ya ndeko na ye, Maman Blanche au lelo a hauteur kotika biso, molimo na ye pe manakimia. Olanda qui ba interprétation ba dire ya pasteur de Nilesi ou alobaki Maman Blanche qui n'est pas na chirurgie esthétique et voilà pour na yo est-ce que ezaki art ça bien ou bien loka bien kolobelo ka bongo na télé pas ndeko na pasteur azana choc. Bon, nga na landi yango te personnellement mais nde nazoyoka nga na sina loba na préférera te pena ba vie privée bato eza pe conseil na pesaka na bato ebele soki oza na problème ya lofombo yaka take lofombo me koya na vie privée ya lofombo te eza culture na biso te eza culture ya babantu te wana eza mama mindele biso ba vie privée eza mwa sacré eza sacré eza ndenge moko monaka ba chambre à coucher na culture na biso ngai arriva basalisanga clip mo na chambre mais na regretta na vie nanga mobimba nakozongela yango su te
wana toza na 2004 nasala clip na chambre ya hôtel moko et nakutana na bankamo babengaka babi ne refait plus jamais ça et na yoka ti lelo nga na kosala so clip na chambre te bamona mbetu pa na biso na culture na biso mbetu eza eloko mo sacré. Voilà, donc eza conseil kaka mpona mututu so tozo kosatake tokendaka na bavie privé te yango moni nga nazalaka toujours so likambo moko eye ta likambo ya vie privé nalingaka te nalobaka non makambo ya vie privé na kokota te so towana biso libanda ya mosala na koloba nanga mais ya vie privé ezala ya solo ezala lokuta tozalaka nango na kati ou bien oluki mutu oapproche oyebisi ye ke koya nango boye na tv. Mais dire pasteur Denis certainement godé le fond ceux qui muninga kufeli quel que soit maramnenge zobima est-ce que c'est bon à un pasteur de faire toute une émission pour na koloba bongo na liwa ya moi ça muninga na bon le roi na landaki yango te mais kasinga na yebisio yebisinga na moni yango déjà mabe mais pona kondana ngo bien pour nga na kondana ngo fona tala mais nga na affirmer yo kasi yango na te yo o affirmer nga nga na ko condamner loko kana yoki pa na te na monité le fona mona na yeba pe sens ni azolobela ngo émission mi soupena tozana ba preuve na preuve na nga na oloba sauf que soki za ya vie privée tata na preuve na loba te mais alors lelo oya libanda tam na zoloba ndeti siko na episode ba futenga $150 na bombi te pona na preuve naza pe na papier ba komaki. OK. Est-ce qu'on a l'air le lot plainte ils a déjà déposé pour na pasteur Denis plainte ouais na fundi oh mon connu na minute ma pasteur Denis ça na bible pexamit yo teke moi ça bato comme on n'importe quoi na comme na ye na liwa na ye ba porter plainte peut-être famille ya maman mu te porter plainte pour na ndeko na bango baza na pasteur mutema yo yesu koloba bon on appelle comme la bible te mais wana siko so ba porter plainte yemo pe côté ya mais ngane na ebel na miso ba chrétien et ça bien te ko porter moto plainte ça bien te so pe na ba chrétien ba sali yango je regrette. Oh ya godi ye mutatake moi ça muninga za na hôtel tete ninge pasteur azolela ninge baninga bazo ya mbaye santé kaza na douleur so otake na encourager acte wana te na encourager ngota mukete surtout ya moto aza na era matanga bo attaquer pour da choc et puis choc nini à perdre molonga ina ils a blague te choc 18 ans de vie en couple ils a choc mo makasi trop na permettre ngote na permettre ngota mukolomo te mais na permettre peut-être biso bana nzambe to fundana parce que c'est là baranja on a des mususu ya kofundana eza ya bana nzambe te wana seke na koti doute na banzi na moni pasteur Marcelo le roi dans un choc batum sous basalian na limite que ya kosala on limite que pasteur Marcelo pour porter une espoir de na moni la spiritualité na prochaité pour na zaka na ba prédication na zoka ngomi na net ezaka pena touchant et na mona rapena que aza muto nzamba osaila on a l'andarai na limite que yeb dans sali plainte ils a le roi dans sous choc ba tu pas profiter ba que ça plainte en tout cas na biso ba chrétien de tinga o ngaku na quartier ba to bien mo bobé pour na funda mutu te si on a bien muda ebige so na kepa vie na betele rubrique o la rebobima moi peut te comprendre ka bete nga rubrique mais on a mo boule la funda e moi ba bien yo chrétien on a bien à comprendre diable nga côté là on a tika afunda ate mais siko kotala lelo to moni kaka tango bani makambo plainte bou lobby hier pasteur Denis sa sali vidéo au pasteur Marcelo limbisanga soki na chokaki o boye limbisanga pona yo asengi pardon pona plainte ou bien ba otie moi pression moko boye wana no moni ya cede kaka ou bien amoni ke makambo lobaki za mabe na yo senga pardon wana na féliciter ceux qui a sengi pardon, ceux qui est mort na Monique a salarié ma sengi pardon, faut na féliciter. Voilà un homme. Pour balobi na ba classe totangaki il y a que des imbéciles au ba changer raté. Donc yesoka a sali yango. Vraiment
nzamba kumisa na ko féliciter président na bato ebele asalaki mabe bino boloba kosali mabe biso mosusu ta mosusu toyebi te asalaki mabe be asalaki mabe te toyebi te mais ye moko yosenga pardon c'est que vraiment aza à féliciter mais plainte eza retraité malgré qu'il pardon mo te asengi pardon na ndenge solo asengi pardon mpo kaka moni déjà mambo eyindi ozo féliciter oui parce que pardon oza ya solo te ake po amoni ke niveau mambo komo okomela bon toutefois soki eza pardon ya solo te mokeli na biso azali mokeli na biso azali oyo tu tolobaka awa omoni bato ebele toyoka na bémission awa tolobaka kaka mais ebele bakosaka sans bayebake mokeli na biso azali e nga nazalaka lezi makasi mpo navandaka awa te mpo nakosa nga chaque fois boyaka awa nakoloba oyo nayebi so nayebi te nalobaka te ata boforce ngai mpo nayebi ke mokeli na biso azali bino tu botala nga na yo moto opose nga baquestion nakokosa na nga mpe yo me mokeli okokose na nini nga nakoma so nakomi na place wana yeba nga nakomaka na niveau mpenza na telefone nazokoma ke moto abenga aza na victoire nalingi naloba ndenge nakomi deya na pembeni me naza na ndako mwana nabomi yango saint esprit na elabi na yango olingi okosa ah pardon nga nakomisaka nkolo niveau wana nakoma nango e bakretien ebele bana nzambe ebele so bokomi na niveau wana ezala esengo mingi mpo na biso ye kodo kotala lelo matanga ya mama na biso erensemble couche ya bapaster ebele oyo lelo bayokanaka te oyo lelo toyebaki bazalaki na bamakelele parci par là mais komona lelo à cause ya décès oyo tomoni bango nyonso basangani oyo toyebi ya oyo mpenza na oyo tokeleka te oyo na mais basangani bango nyonso baye koyamba papa Marcelo mpo na yo kotala acte wana ezake liwa ya mama nde moto esali réconciliation bien nzambe moto apermettre mama kufa mpo bayokana obien ezaka basambla nde babeti bongo bato bamona bango kaka balekaleka loka public ezalaki wana nzambe aza na makambo ebele na balolenge ebele asalelaka aza souverain aza libre ya badécision na ye soki yo paster oyokanaka te na moninga oprofite na occasion nzambe apermettre ke boyokana yo profite nango okosi bato mokili omona c'est un danger mpo na ye nzambe aza na ndenge ebele apermettre liwa wana mpo nyonso osalamaka nzambe moto apermetaka tout alors o moto asali boye moto asali nzambe so apermettre te lomo esamaka te e nzambe ta moso alobi bon na occasion oyo bapaster oyo ya congo mpo nga nalobaka bien bapaster baza mingi te oyo ya bien baza ebele non baza ebele te ebele bapaster oyo bayaki kuna ebele baprofete banani bapaster baza ebele te ta mboka o paster wana yango so toki na bapaster ebele nde bachangement ebele ezosala so moi bachangement ebele ezosala te mpo twana bapaster na malonga te so bapaster na malonga juste kozwa bango bakomi mpena basinir tokozwa makambo ebele ya bien na mboko ta tosouffrir na kongo tosouffrir basala nzambe ya bien baza mingi te baza ebele te voilà merci ya Godé tokomi na biso na suka tokomi na biso na émission en tout cas bo comprendre que toza libanda na ya Godé star ya momoni ke bon ya Godé omoni aja mama wana saluer na bope bote na quartier wana mama ba mama ba boti midoma basera ba mère na biso ya tikali nanu nzamba opese mikolo ebele et puis abaxele susu OK voilà ya Godé bambote na yo na bato surtout au basi occasion ya Orlando na micro na biso bambote na yo na bandi na mo bob nazomona pe na caméra Enoch nzamba pambola ye aza héros dans l'ombre na pesi mbote na grand frère na Shora Mbemba nzamba aza likolo azomona na pesi mbote na nga na femme na ngai Blanche Mbemba na pesi mbote na Patrick Lukika na pesi mbote na Amoli Mabasa na pesi mbote na maison production na nga AP production DG Marcel Zundu na pesi mbote na papa lui fete bandi na Paris na pesi mbote na nga na président Bruno Lubika bongo propre na pesi mbote na nga na président Rachidi Koupa na honorable Johnny Mwadi c'est pour bientôt mbote na nga na pesi na Fali Poupa na pesi mbote na lisusu na opesa mbote na tongo faire rigola olibe na pesi mbote faire rigola mbote na yo na lisusu na bosani
Bon, monsieur pour mon okomakala, bakolo banakima, il y a Jean Thibaut Tibouaba, on appelle symbole de Firmin Firangoma, l'archevêque de London, Denzu Yalala, Didier Bendos, José Salai, Mister British, Alexis Louaou, Pandi, on appelle symbole de Capo Bakala, Didier Salakiakou, Papi Bambi, Oscar Lenvo. Nazope Sambote na Laurent Kadogo, administrateur à vie à mouvement. Il y a Michel Oukubika, coach Mamadou Polondo à Dolungu. Vraiment, Bambote na bino côté Bozali. Voilà. Il y a Kokar Masakuba na Belgique wana. Voilà. Nani sona Bosani. Ah, il y a Jamou Kenge, il y a Jamou Kenge. Nzamba na mokili Bote na côté Ozali. Na Banzi champion Jamba. Bakombo musu fotité Okomakala. Mandat koute ya raté na on se rappeler ndeni. Voilà, merci, vous étiez nombreux en train de nous regarder. En tout cas, restez branchés. Vous ne serez jamais déçus. Il y a plus de développement et aussi à la Bissobia. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une autre édition. Ciao.